mamacita, OG mamacita. Tu t'en qui de moi de nous pour toi j't'ai des massa. OG mamacita, en plan ensemble c'est dit je t'aime à travers les milingas. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, j'deviens rail. Quand j'suis dans le bloc, bébé avec je pêche. OG mamacita, OG mamacita. Tu t'en de qui de moi de nous pour toi j't'ai des massa. OG mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. OG mamacita, OG mamacita. Tu t'en bébé et toi. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssarl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Mbote libota nanga mbote na bino awa toza liboso lupango moko eza na quartier Kogelos, donc quartier où ils a après quand il y a ba professeur il y a Inikin, donc après ba résidence il y a ba professeur à Inikin des places lupango où ezali, donc voilà to pusana to kotana na kati bongo to solo là tout solo ensemble, voilà donc à toi na kati lupango wa munene o bomoni ezo tekama, donc bomoni ba chantier ndenge ezali to pusa un peu même to expliquer to expliquer ndenge makambo ezali, donc toye ato koti sikoyo ngako to tala yango oyo donc ndako oyo chantier oyo oyo ba couler des oyo etikala ika ko couler mais ba mataki déjà ba tongi yango tozo teka, donc on a to poussa na muke omoni ndako lupango eza bien clôturé, mais déjà on a signalé que lupango ezo za la morcelé. Donc, le pan est amorcelé par deux. Mon place bâtie trace oyo. Des places morcelles, mais au salama. Kolongwa na place wana. Ok. Si tu repousses un peu, place na wana muswana yama muke ezali. Donc, quelque part, wana resuka. Mais partie auto, te kaisa partie o na wala ksa oyo. Oyo ezana chantier oyo. Ya kitoko oyo, donc parti oyo nde ezotekama bomoni ndenge ezali, donc eza ndako moto atongaki na bagu na ye na baide na ye pour asa la famille, mais ndenge ezalaka toujours l'homme propose Dieu dispose, donc voilà un peu, donc ndako ndenge eza na kati eza ndako moko basalaki yango na ide ya ba appartement, donc appartement ya 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain. Tout ça, donc il a bien construit, mais il aurait tkala kaka ba couler dans l'icolo pour ba matasiko en hauteur. Mais ne baloba kaka donc le pan ozo te kama, donc na bandeli awa tout ça dans quartier Kogelos c'est ça après quand il y a ba professeur, à Unikin, donc Unikin où il y a université de Kinshasa, Inikin, Yangoana, na sima ya. Donc après, quand il y a un professeur, de toana quartier Kogelos, donc moni appartement liboso totalaki, Yangoana ezananda ku oeza, la fondation il y a deuxième appartement, donc bon mon espace na sima eza munene pour le pango eza 10 mètres sur 25, donc 10 mètres sur 25, bon moni ndaku batongi liboso
espace yango na sima awa pe sous projet ezalaki bomoni babar de fer minene projet ezalaki toujours ya obeta deux niveaux ndenge kaka ya ba appartement mais tozoteka yango donc lupango oyo nde eza boye batia yango $25,000 à discuter. $25,000 légèrement négociable le prix ya lupango oyo tozali kotala. Donc soki na bosanité lupango oyo ezali na commune ya Mongafula na Inikin. Donc so komika na rond-point Ngaba otuba taxi oyo et mataka intendance soit Inikin. Donc so komika à partir ya Inikin wana olekika kamba professeur oza mobimba place biso tozali. Donc le pan ou bâti $25,000 à discuter. Et ça na chantier automoni wana ou eza pe na projet à deux niveaux. Fallait amanta mais à souki na rez-de-chaussée à Tonginda quoi. 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Na magasin yango eza awa espace eza na ciment, eza na fondation. Oyo kotonga sous 2 niveaux. Espace à liboso a nyonso awa eza parking na place auto sa portail. Donc na suka kuna nde place portail ezali ekotikala pona bakolo lopango. Donc explication je crois que est clair. Donc bomoni awa eza escalier yango ezo témoigner que bangai basanda kwa 2 niveaux pona omata likolo. Donc eza escalier wana nde elakisa escalier pe ezali pona oyo resepela ko projet et ko continuer projet oyo ya ndako étage ndenge propriétaire abandaki ko sala yango. Donc voilà un peu ndenge marambango ezaleli. $25,000 à discuter, 10 mètres sur 25 na chantier oyo. Heure toujours négocier mapango total rapé prix homme tasombaki terrain à tonga comme tina ba niveau on a clôturer. Donc to raisonner to pesa ba prix moko ya bien pour et motiver biso. Donc wana tozo bima biso totali déjà to bima. Donc awa liboso porte tozo bima biso to kende. Donc 25,000 à discuter, 10 mètres sur 25 na chantier oyo ezawana pona ya ko continuer. Donc wana ato bima tout le monde appelle avenue ndenge ezali avenue yangoyo ezana banda kwa bien quartier moko mabeza tazatende za ba quartier mso Kuluna tout ça. Donc vraiment na Mongafula Rosala très à l'aise. Donc merci beaucoup pour na ba Rosa intéressé. Merci beaucoup pour na ba CP là ko benga biso to solo là pour na lupango oyo. Donc bomo na quartier ndenge ezali environnement eza bien courant ezali bomo na basinga. Donc merci beaucoup, merci. Wana awa to doninga to koma na arrêt pour to bima na biso. Donc wana to bengani to solo là pour na offre oyo. Merci beaucoup, bye.